Ok. Diego ndonga sabu na marque déposé weka. Ça le moi la maison Marseille. Wala la forêt. Andimi to longa lo kesenayi. Ko c'est toi marque déposé nayi. Diego ka wato boka. Yanga makotele ma to ko binae. Eloko ya mantelo. Ba brigade pe basana mouvement. Azo brigade kuta na wakaki ba yusinga abaki ngunda na mboka moko so na nani na France na mboka moko kuna. Azo nga wengezi. Nazo basana bangolo ta abeta disque ni. Yepsanga dans studio brigade bin pendant temps ou bien le besa bin sipso. Yepsanga. Nga ko sa petit bil qui tona meso ba. Yo c'est bil qui tona tout baluba ni bana nga yaka. Na yakati tetu baluba ni bana lulu ngana yakati ngana edego Diego ka waso boka yange makotele ma doko bina eloko ya matelo na ye alobeko lobe kaka na ye. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis fidèles internet, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez votre émission 3 fois idéologie, encore une fois votre humble serviteur, ça Talo T20, toujours dans Nuska TV. Merci beaucoup de la fidélité, confiance, bon message, merci à tous ceux qui nous soutiennent d'ici d'ailleurs, partout dans le monde entier, à commencer par celui qu'on appelle la risque des classes mondiales, les mondialistes père à petit, il n'y a pas de aux hommes, les jeunes millionnaires, entre lui et les dollars, il n'y a pas de trait d'union, mon toit Kabarabassi, arrêté les hommes, les jeunes millionnaires, Monto Penambong et bien arrêté, Patrick bien arrêté, Mokonzi, Maître Chris Serran, Bakumba Bofaya, vient à parler Berti Souvebel Ginois, mais clan spécial na les patrons de Anuska TV, Issa Maradona à Missy, Maradona à Missy, Motema ya Maman Nabiso, la reine de Londres Nanusa Missy. En tout cas, merci beaucoup de la confiance aux OP Sabiso. Très chers fidèles internautes, on ne va pas rester là, tous abonnés invité Nabiso, ou avec lui on va parler de l'actualité et surtout Tobé tapé ma sola carrière naïe. Il n'est pas à présenter, c'est un animateur où il y a Pessa trop narati à Mbo Nabiso, avec bon Pembeni, il y avait Nabiso Hugo de la Forêt, Diego, j'aimerais bien quand même découvrir et à Zoko déjà en plateau et ça a bien peine pour nous c'est ça tout bateau dans le départ tout Diego bonjour bonne santé santé pepele kashineka coronavirus tenga za nango mais na bige no pa na yo za nango te yo sa mabe ni baba yo na kashineti ngoyi sangai mabe faut en kashine Lunguna non ni ko ba mona yoko lunguna ni chapeau bat ba découvrir Nicolo ba bien en Chine rambo ah ce que pour ça bien na na bat ba ta biso j'aimerais bien quand même ata lunguna ka golte au kitino kashine par rapport bato ba olanda biso ba yo kayo pena bien pour ça bato bato zo boka yange mako telema to ko bina eloko ya matelo. Voilà. Diego, posant est-ce que Zakar na maison mère, tous a ressuscité parce que mon absence et il y a eu na barre et surtout na ba conseil ça vraiment trop. Si on comprend que vous avez besoin de si vous, là c'est déguisé. Nicolo n'a pas boui. Et ça lui va tout bien, on va parler de Yakao. Voilà. Au senti. Talando Zuma, mon oncle est encore. Donc, à Botangoul. Jamais. Est-ce que vous êtes toujours dans la maison, mais ok. Diego ndonga sabu na marque déposé weka. Ça le moi la maison Marseille. Wala la forêt. Andimi to longa lo kesenayi. Ko c'est toi marque déposé nayi. Diego ka wato boka. Yanga makotele ma to ko bina eloko ya mantelo. On a fait na ba place au plus ça va tout là. Voilà. Diego dans l'ensemble mais pour Yves Sabiso animation le nom na Abiso parce que ça peut na bato ba na simana yo
Aux hommes, on a bangondé, ni baso évolué comment? Oui, mon tabo kana est normal. Tabo na baba normal, donc mon tabo kana est. L'essentiel bien car il y a un saut pessil et l'eau au monde de Simbi. Bravo. Tu peux tout le monde beaucoup. Les bananes, nous monter par boire bien ou peut-être pour baisser au mabo. Bien. Voilà. Diego, mais quand pour ça, biso na bazo talayo, ça fait combien des années on a sa maison? Parce que Bioza vous a marqué déposé à Ranson. Ça fait combien des années on a sa maison? Mais ça on est déjà boy. Et ça avant dernier mois on a la date de naissance de la maison. Tout le monde a TVT, ça a jour anniversaire. Et tu bien abino de samedi qui était anniversaire. Il y a moi en mais dans jour on a la côté maison mais jour moi en botama. Ça lui combien d'années? 10 à 13 ans, 5 ans. C'est est-ce que yende bagotu no nomba ba no yebi bango? Ngaba na botana yebi nomba bango. Ko yebi nomba bana na. Esulu. Oui. Na bakosela. O bandimisa o bokola na pe ba. Mais bon na ote. Oui, éviter. Donc, après, il y a des années où il y a na maison mais net si les londo zali. Bato la maison on éviter si photo. Bien ngote. On éviter. Na ebi marambo ngana sa maison mais ngante. En plus na una sa elo te na maison mais. Amolu ga mikulu na sa mama makasi fo. Ndesi mikolo go pesa ndesi nini parce que to appelle la ministre ba zota la yo. Ah boya boaka. Oui, bateau. Bati, bayoka. Ngato yibiki na ngetali ngate. Nde bokela na ndinga na bokela ngende moko. Yande moda. Ngana pesa ngo force na ngai. Ato yiki ngana boka ki boyo so yewu boki ki wana. Do ye bandenga yo so boka ngona ndinga na boka ngo. Ezande morte. Yitse pesa gila. Ngana matelo na rea. Ko matelo na rende na mutuka. Seigneur. Tala. Tout solo la. Il va avoir un chine ngambo. Chine ngambo mais pesa pe moi pas comprendre que deux ans animateur en bon on a biso parce que pesa pe trop hein. Ko pesa ni. Ko pesa pe trop bois ka trop batna yoka mais j'aimerais bien quand même avoir tout côté pena feeling miso pesa pena makamba ba comprendre pena que on a dit chine ngambo. Ikambo ya mwana na yo lingi balo bate. Ekoma ya mwana moninga olingi balo bango yo nani do yo mwana so sali kambo olinga balo bate mais moi na so sali kambo ko bimba mo bando publier. Voilà, Diego on est biloko ya déjà na sima mikolo sende buka sende tiens comment que ça nous a dit la même chose dingo buka ndi mais deux ans chine ngambo faut ba to ba comprendre surtout ba biloko sala sala ngo tiga mandef chine ngambo. Diego aux arapena ba moment mo boye e passa pena kata maison mais ofandi pena bo bi abino ba moment o penza na série trouva on a sala pena succès na maison mais za ba moment ndesi ba moment ti lelo nga sala ga succès na maison so succès te ba bengana aussi yo ka se maison so pesa te yo sa uzata yo ko sa camarade ba Diego usa camarade ba Diego uboka no bien te. Ngamono na boka na makasi. La réalité nous en rate sa maison mais parce que le mambo est Moussala maison mais Moussala. Soza Moussala te mon côté za. Nga ba noko na bino na bana ka chena bino ba oya et simbaga te parce que yo Moussala la muki. Écoutez au niveau écoutez na ba Diego. Animation. Yebisanga na kosi. Te batite ngati na ke pona zana yo te zate ke pona zana yo mena yebi ke Diego pena c'est un bon animateur boye akutene sina Diego na animation était tout boka ndisi ba Bercy tombaki maison monde yo pe ba suki ya merci mona abeti libanga kasi akomi chanteuse yeso mona animateur ayendi balo beso pe bazala ba ye fait le beso zonga wenge. C'est l'autre. Il y a ça le mouvement. Azonga wenge. Ba brigade pe basala mouvement. Azo brigade kuta na wakaki ba yusinga abaki ngunda na mboka moko so na nani na France na mboka moko kuna. Azonga wengezi.
Pasa na bangolo temps. Abeta disque ni. Yepsanga dans studio brigade bin pendant temps ou bien le bessa bin sipso. Diego, mais il y a les sols 12 parce que comme on est réuni en cas réuni en mingi ba te beli ba yeba ngote. Mais quand peut expliquer sur 12 ba ta maison mais qui ba triquer 12 tout ça là. 12 les aranines. Bien ngote. Il est bien ngote. Nga banda na wingi na ba triquer ngote. Ah, c'est l'animateur. T'es dans l'esprit. Ah, c'est l'animateur na ba 6 mois, ba 2 mois, ba 3 mois. Ah. Quoi ni? Oh. Comment mbga les gars? Babenda pisa la base. Et la famille, c'est la famille. À la maison, tout le monde, on se bat et puis tout ici. Oh, ça y est, Mbandou, c'est Mbandou. Fukama, Fukamiti, papa, ça a été les matémis à Kegolala. C'est tout à fait normal. On a les joueurs 6 mois, 2 mois, 3 mois. Na boka kuna suspension. Boka pena suspension. Ndetskrini. Na boka nani? Nzembu nani album ni. C'est bébé album est belé dans le roi de la forêt. Album satellite. Sokola, 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 sokola. Oh sokola. Zambiwanya le 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 le. Mama le 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 le. Mondo gina libega. Aboka una satisfaction. Wana ba yo luka wa bidie ko no. Ke ba benyinga ko ba bike na sura na prester. En plus na ya ko mala ko maboy. Presa bo so tsanga. Ah. Na tasko na ke boka ndeni presa bo ya so tsanga. Na ko na studio Jipekis. Parce que Jipekis ingénieur. Il s'est posé bima. Il s'est posé bima. Atikanga travail. Oh. Ah. Donc pour travailler c'est un cas posé. Posé bima. Pour aller tout seul là. Ben si il s'est Jipekis, il s'est posé bima là. Jipekis a supposé na ba moral mo posé bini. Petra bimisanga yi. Merci. Bento la bimi na ina couleur andi aywana atiginga na bandi makambo ndiko pesa makambo ba mama botala simandenge za kodenda ngayona mone lengi za kodenda mama denda mamo gepe simandenge za kodenda ko saga kodenda to hadenda gai zabelanga yi. Ah bon moment Na so les ko dans le roi de la forêt. Yo ko boka. Président le baba président. Orchestre na ngai. Na ko yo kai ni banda. Pour ça mo akomo dicter ngai. Kende boy. Le di lantima. Malembe. Maman mbote. Ba mama mbote na bino bote mulumba lobi na biso to pesa na mbote ko mbote apo yeko ngo braza ba mama balinga gawera balobi za chocolat you una batela igwe c'est pas effort dans ah yoko kufa no pele loki na ka boy mais ba evre tika ba evre da rebele rebelo na ngo mikolo eloni na boya go dusango Diego lisolo baloba ezaka na fikini oyeboye le code de Faratuna Diego matana podium mati Diego zana kuitsa yobite Diego ça l'équilibre so ça l'équilibre donc on doit être na 20 ça 25 boy so qui au Koité ba libéraux 350 balles les arabes solo parce na liango oliango bomo te na liango ya kasanga kutsina on met appeler équilibre na liango bongana kutsina musique wingi ata bonde nde to fandi boy biso to cha drink ndoto ana kutsina chaka bongana na kutsina concert no ana ngata na kosa maladie
aliango Diego ndebozanga na maison mère bongo animateur ni pena na bank sa so pena bofalo bigi non ya pena travers makasi yo le ka bonyo na tsilelo animateur to bazana maison mère ngale ka bango moto bango nya tsuba lunga ngatsika ngamoko bango tu balungwa ngatsika ngamoko ngana le sela ni mateka bunda na ni mateka bele na wenge Banimate basa ba test moi le roi de la farabingo mabo Diego ubimi er déjà ba beti ba bingo de abongo mis na ngada fait changer na omba mis à Lyon on bengi milimo to ndeni bongo to benga banani ka bango ne ba yet mis ko bi da ya Lyon ça beti logo boy seki na bomi fe car mafuna beto arma makasi na bunda bangota ba 70 quelques donc ndesa ni mata ni tango ya test ba bengi Diego bima o frapai sika na o sika bango tsuba zai ba masana una boka na bango na lela tilelo ba sana bango lote mais ba sali ba orchestre ba ba patron ma mouvement na bango yo ka siko ma patron ya 50 francs na ko 10 000 francs ya ndé moko so 50 francs au futa bato nya so ça wana kombe voilà Diego, en tout cas, de partout, horizon comme les jeunes millionnaires, risque à des classes mondiales. La reine mère, Queen Mada, Maman Mokonzi, Nanouchi Amissi, Motema ya Gamprete, Maradona Amissi. Tout ça, c'est bon, on a Diego, c'est un grand animateur, un bon abisso, à Sala vraiment trop. Le pénat au jeu, Tobeta Pena, Maslo, Nae, Tobeta Pena, parcours, Nae, voilà. Oui. Voilà, tout sur la Diego. Bah, vous avez ta maison, mais. Namona déjà, mamie, voilà. Vous avez une maison, mais bien autre café, mais apparemment d'autres sont des mots. C'est un achat générique. Un achat générique, hein? Ouais, taxi jaune. Achat taxi jaune. Clip de Bima? Non, on n'a pas fait le clip. Pourquoi? Parce que le producteur, c'est oui, on est producteur. On a besoin de fantasmes, on a fait de ça clip. Ça a bien, on a notre bande de ça clip. Tu proposer tu proposer naïe pour nous proposer bisou. Maman tu bandes ça clip. Et tu combien de temps depuis faire ça clip c'est le bandal bon le dimanche. C'est le lumeli hein. On attend. Producteur on va aller voir la forêt. J'aime ta producteur album. J'aime ta producteur album. Donc je vais bengi que l'homme na tongo tu bande clip. Oui non. Et il a battu 20. Non il est battu 20. Mais nous sommes quoi café on va ça clip na bango. Tu sali bien fort, sali bien. Il sali bien. Sali bien. C'est vous ba clip bien sûr ba sala ngomba moko. Ba sala ngomba moko, ba sala moko. Ba sous taxi jaune et comme ma clip ba sous ka, il si bango nyoso. Ko ba na ba yo ka na bango na ba bulango mat bien ti. So er to beta clip na ngomba ba nda. Et vraiment bébé na nga moso na resambe la ngo lususu ya finzambe na ala bon na nga yango ya vina nga ya liboso na bisi ma ala ça oui en église nous dit na sa l'église no so comme au bimai non ya so ben invité nga l'église non ya ah bon faut participer bien sur une église OK on a fait na biso non ya nga mais base na nga ya l'église ya li Diego moni Mama Maria toko bondela yo Mama Maria dans l'église na nga de base na nga mais ya catholique nga mana chrétien catholique na semble la catholique on a kenda oui c'est vrai confirmement monsieur doit battre tout ndo le kamana le ka bona monika nani Mama Maria na telemi mabona kasi ya ngai na pesi na kei c'est toi bana catholique mais to samba so l'église tout o benganga so na ki matin na bino presenga na kotiti mais si na kota na le mo passer obiga wana muta catholique voilà Diego moni pele ozo sa moi polémique le lozali solo oyo
il y a on a vu ce bouquet babundara un peu na héritier Watanabe au batnae bayaka il paraît babeta rapukad yo za na rata maison mais meka pour Sabiso je pense que je jouerai pour un peu aux alaka et Sabiso mais meka peut relater biso histoire ngo le kande ah mambakala c'est lié ngo ndelo ils se fait polémique mikolo ah baba brigade na héritier mambakala brigade façon akini on ngane za boy dego jamais dego na vie nanga na reguluka mukanda na mboka mongo na kufa nanga congolais ka kana ka selecteur nanga li mo kenda pe bapoto na kokufa na kenda pe susu na kufa kana ka selecteur nanga na kenda Alaska to ke Alaska to concert na Alaska to bita na Chicago na zonga na kufa na ka selecteur na vie nanga na reguluka mukanda te na mboka mongo jamais. Mais pourquoi d'accord moto tali wa mamne akendol comme kanda na ye ngaya ta na Paris lelo we ra finga to zonga lobby to zongi et nga sa 10 jours na France na zongi kini yo ko yo ta chaîne na bino ça va bien oh avant na wana kuna kenda nga sikoto kenda wat non okaseni Adolphe pas Adolphe Vena matata que je salue mutalaksanga poto Adolphe na wenge tunako est-ce que l'on est sala kabo na tata ulo oui za magamba vie ya magamba vie ngana ilomo ile kabisa za magamba vie ndemo pe bo mama Maria na bokelo na boka ngwabi patata na boka ngwabi Adolphe ya magamba vie ndemo pe le londe ka obi pesa magamba vie il y aura un jour to yo kapo longo no pe maison mère. Bon, ceux qui ici et c'est un gars dans la maison mère. Et mon bavi. Dans le ballon Micoloni. Et mon bavi. Mais tout suite que ça mon bavi. Il fait quoi un peu bolikamo, bekoti, jaloux, baye, banani baye. Sengi kayo na mo continue to simbaté dans mangambo moko boye. Voilà, Diego, Tommy vraiment na soka. Mais vraiment na soka émission. Comme maya mwana moninga olingi balo bango ayo nani olika mama olingi balo bate poni wana za bilo ya semaine mama voilà to sur la Diego Tommy vraiment pe ko chité na kati na émission na biso mais quand on yip sabato et l'on est pena ya motu ya oyo zona maison mais so ba ota la Diego le pena ba bien noté Diego na maison mais se retrouva ka ki Diego wana kombo kaka kiteka ki Diego wana Diego ka resili ki Diego wana ngombe sanga mambebele fo ki Diego wana mde salanga mambebele nyoso na ngo Diego wana kaka so a Diego te o ki Diego wana kaka mais c'est pe kitaka bino na ngambo biso na ngambo bino na ngambo biso na ngambo yangia matoko mona na mbuleko yae Logo makasi zana Fumba Ama nyama na gombo na nyama Begulenzo lele Mama yo yo Lele Ama nyama na gombo na Diego Esende buka chuba Esende so pena message mo ambonga bimi lelo pena bo mutambongo mo abigeno ati ona Bercy combat cage ati la na est-ce que yo ko boka na Simbate ah yo qui maye ton deni Simbate ngana marque déposer le roi de la forêt c'est la marque déposer oh mais yibisanga za battle batu yo na ye keno bo boaka si yo fa kende sur la huna asoli kete mke yango wazuya to bo kasi zamu yo bangsanga ah mutaka mo yemba na yeba bamela na longo yo mi benga China rambo yepe yi parmi benga China rambo wa zo benga China rambo ngolo apone pona mandefu tonde China rambo. Voilà, Diego, comme une autre émission, mais quand pour Sabiso soit mais quand pour lancer message dans le roi de la forêt par rapport à clip mon clip non peut depuis tout battre bandos langue ou mais s'il faut message dans le roi de la forêt par rapport à clip na yo il y a taxi jeune rôle banine. Ouais, pour le clip na biso bon. Elle a un problème té. Il y a vraiment le roi de la forêt. Que ce soit jour à ben Diego tout ça clip. Na imba moto ça clip. Ouais. Là, il y a un problème té donc
et de racheter parce que c'est lui le producteur. Il me donne producteur album, et album naï. Soit le big Diego, demain matin tu viens chez moi à la maison. Naï nanda kuna. Fais ça tout. Pour moi ça va financement tu vas ça na capacité ba le roi de la forêt. Donc c'est ngara fuka vie yimogora aloba. Tout ça abiswana. Tout ça. Voilà, Diego, le roi de la forêt dans le sa studio, ça la bonne single. Diego, je pense qu'il y a bien non pour vous en ta maison mère. Le roi de la forêt dans le studio, ça la single mourir bientôt là. Le roi de la forêt, dans le studio, ça la single bientôt là. Je pense qu'ils ont courant non. C'est vrai, c'est un matin. C'est qui était. Deni yo, vous avez son ta maison mère, ton deni. Je m'attends de peut-être bah créer ça au bois raté on va bien te ton deni bah ouais neni biwela wela parce que là on est salé que le roi de la forêt bien hôtel oh bah ça m'a amené oui oui oh ya bombel pour ngai oui c'est ça va ça là c'est comme place là ah ben ngai na ben ngata ayi ma bi que place où soit gars mutu que petit muta lukon la elo ko ana ah ben ngai le roi de la forêt ça fait un bisou. Et l'autre. Donc, c'est le babil qui est arrivé non, puis nous pèsera marambo. Pour bêter là où ma solo en a été. Pour un bazaba est né na yo. Nani? Bazaba est né na yo. Ah, pas un bêter là. Na né na ma. Bill Clinton. Ah. Marambo bêter là ngwana. Oui, mais attends, on a nenga qui wingé. Maman marambo fait la Adolphe Simba vandi mana Luanda mabo Simba. Na Luanda vandi mabo atala mama marambo. Usanga ga Bill Clinton. Ça marambo avant yo. Ah, yo mto banda marambo ya. Bo Diego ngobo ya Bill. Ah, na animation Congo. Tandeni. Na animation Congo Bill Clinton yo ngobo ya. Asali ni. Ah. Papa. Yo kombo notanga Bill Clinton. Mambo fuba Serge Ramos. Nani? Yem da traçanze là pour le loba bino bobima. Ah, bila traçanze là ndeli. Ah, ba fe no gudu batalaku. Ma atalaku mama nyekese bajina mba fubaye banani ba oh on appelle ça merci pour ça pour na mambo ko boya arrête du cœur yo ça fait na ngai ve mamna lo ba o na ko sa arrête du cœur ça na do so pesca lo yenge to so abiso ato kimi to kanga parce on a le buté on appelle police criminelle yango zo marambo yango moni makambo ko boya ka boye Diego yango moni bila tala rabina na ko pesa brassa par rapport à charge mon appelle ça mama âge na bila ko bien brassa marambo betela ngwana peut-être vous avez na charge te marambo betela ngwana mais azambia kana bino mania yo bandi presse na nini nga est-ce que c'est important? Bandi journalisme na nini tena tuna yo. Est-ce que c'est important? Comme oui. C'est nga pona ebisa obane. Bandi journalisme na nini? Nga personne tout question mo répondre. Na répondre. Mais toi tu yo bando bande ka yo mto tuna nga o tuna ngai. Mais ce que nga na tunu ka question moko. Parce que émission za nga yo poser na question mais nga sona so na répondre yo répondre nga là. To sigana biso. Émission za nga yo poser nga question. Nga pena poser question moko ba. Na podium non na boaka. O boaka na peso micro. Non boaka. So na peso te na égoïsme. C'est que na naif na banga. Tous on a maso na biso. Vana boibi kinton so ye awa te mi awa aso samta lusongai. Deuxième bote za yo. Aibi nga pena aibi on se connaît. Et ça on problème na maison mère. Nga ko sa petit bill kinton na maison mère. Yo c'est bill kinton ba tout balubani bana nga yaka. Na yaka te. Tout balubani bana lulu nga na yaka te. Nga na edego. Yego ka wazo boka yenge makotele ma doko bina eloko ya matelo na ye. Alobeko lobe kaka na ye. Ngai mam na bangona te. Yo ko boka na Bill a telemi apena ba yo ko boka na ye. Nani? Bill Clinton. Ah. Papa. Sano. Ko boka wapi? Baboka wapi? Ndivyo na Bill baboka bantu. Baboka wapi? Quand debino ba ndobona na ba studio ndivyo ya baboka na. Sika na o. Mama na ubeta ngote banini donc ba fela nga dofi Simba na Luanda ba santi. Magambo ba pisu jembo na besi ba bambo de place baza.
suis là, je suis déplacé Bazali. Le beau sanité dans le secteur. Au moins à place Naza. Eh, Azabokoko. Azabokoko donc. Avec la maman la bazar. Mamulumba. Le bureau. Donc on a battu tout préparé. Futur bourgmestre. Mulumba. Ouais. Petit bourgmestre na biso. Pour gouvernement to voya na ngo wana sikeza teka ke o vraiment boité. Mais oui, faut ramener ça ba chaîne. Oh, tande tabo moni RDC. Isa mboka bana. Papa Kasavubu akufa. Papa nani Lumumba akufa. Papa Mobutu akufa. Papa Mobutu akufa. Laurent Désiré Kabila akufa. Papa Tshisekedi akufa. Totika na biso bana. Mboka ba. Oh. Son Excellence Monsieur le Président, on vient la biso. Totika mboka bana. Totika mboka bana na ebisa yo. Fachi beton. Ah. Totika mboka bana ba vende ba makambo wana fuba sula pona toza bien. Totika mboka bana ba père badaya ba père bando déclarer les biso ma ya obundele biso ba susu. Voilà. Diego okoro banini potomi vraiment na suka okoro banini sikono bat balingako na bat balinga la bonne musique. Bayo kaka le roi de la forêt bayo kapé Diego. La simbundeke bayo kaka mbunda. Tundu boyo kangoti. Mbunda bayiba na ndako ebeta kuna bayoka. Fanfan. Numéro de téléphone exact. Tiens dans un téléphone. Oui. Voilà. C'était la Diego, je pense que tu as bonne non? Banda tu as bonne kala yo compagnie de tu as bonne. Non, on a biso ka non tu as bonne donc voilà. En tout cas merci beaucoup na batoto bolanda biso. Bon s'abonner massivement à ta chaîne Abisso Nouska TV. Rendez-vous pour la prochaine numéro. Merci na les boss Maradona Amissi. Merci beaucoup na Horizon Mukama les jeunes millionnaires, Aris Kaza classe mondiale. Rendez-vous pour la prochaine numéro. Au revoir, bye bye.